Christelle Kabea Mobutu bando lobaki okoya polamba ozoya te olinga ko banande rando na filora olingaki ofulama oyimata lisusu balanda yo na filora yango yelaki rando me bayambaki yo na moninga na yo magloglo ayambaki yo no me sikoyo yela biso cuisine yango te obanda makambo koloba okolamba lelo te lelo ozokokisa mwa 4 ans banda olobango banda osala image ofilma olakisa ndako oyo ozwi olakisa cuisine obanda olamba okosalela biso émission obanda olakisa biso ndenge olambaka ça fait 4 ans oye lisusu kaka sikoka koyo na 2022 oyo kaka oya koloba na biso olingo banda kolamba kosala bemission kolamba soki mpe batumboli yo opopoli mais bon tomonaki obandine na rando mais ti sikoyo nanu tomoni te meme nguba pamba okalingili biso mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki mutu azoloba ya trop ape promesse modèle ya Christelle Kabea Mobutu. En tout cas, ekomi niongo no 4 ans ezawa te na ba o baloba teke na bandosala émission mpona lamba lelo bakoma kolamba bazosala bémission na ba o mpe baloba te babandaki mbala moko na kolamba lelo batika kolamba bakoma alamuka na tongo koloba mabe na Karine pokwa ka mabe na Karine na page ya Facebook mabe na Karine boyebi eno neti ex mwana membre boyebi eno botalaki wana ya mwa pembe boye kombone suki na pindi boyebi bino moko alors bapindi bango baloba meme pa bakolamba tomona mbala moko akoma kolamba ntango alongwe mwana membre mbala moko atiki kolamba alobaki bando popula te ye wana akoma kopopula mais Christelle Kabea Mobutu ye penza komi na Paris alobi buzoba eza te bayambai na bamalolo na Château Rouge alobi abando lamba akolakisa kolamba bien sûr mokolo akitaki na avion na Belgique na aéroport kuna alobaki revanche rando aye nango akosala rando mais ntango akomaki na Paris na France azwi ndako alobaki akobanda olamba mais ti lelo rien ye mpe te mutu akimisi avilora mpo ntango ayaki mpo apupula afi mbala moko tomoni afi mpe alobi atiki na internet mpo na buzoba apesi internet bai buzoba eleki bien sûr biso nyonso tomonaki asalango na moma oyo Mobutu Christelle aye kopupula ye Christelle Kabea Christiano Kabea Mobutu apupoli ye oui wana pe ejuwaki role mais afilora atiki na ye te azoprepare nde mariage na ye na bafete lokola azoprepare eloko ya monene
yango wana asali bongo po aboyi ke basala rando apesa Christelle Kabeya chance aya koluka moye azonga na kati ya net, azonga na rando, azonga na kopupula. Non, amoni chance abongo aopesa ete epasali bien po magloglo azawana alekaka ata na ba magoglo alobaka tout d'abord kombo nezali Christelle Kabeya Mobutu, kombo eza soko ozala na ekipe ebunda na ekipe nationale ata ozala l'échec kombo ne kozala kaka ayande asalela biso cuisine. Toza na besoin tomona ndenge balambaka surtout ndenge ya lambaka po basite ya cuisine eza pe belé mais mutu na mutu alambaka na modele ya ye, mutu na mutu apesaka modele ya bolamba ye. Soki kote balambi mfumbwa na pondu to pondu kote pe kuna mfumbwa na pondu, mutu na mutu asalaka na modele na ye, ayebi pe modele alakselaka biso tolandaka. Soki pa koki te asali lokola ndeko na biso pindi atiki abandi na ye kolobela Karine azala mwana membre alors akoma sikoyo kolamukela kolalela Karine atiki na cuisine ndenge moko ye Christelle Kabeya soka aloba na biso banda 4 ans linga lamba alambaka te sima nango sikoyo abimi na image ye na gloglo bavandi bazolia alobi ke akobanda kolamba soki po tumboli ye apopoli seke alinga koyambala moko na rando. Oui, alinga kosala nde rando a trop kolamba moke po ayebi azotala basite ya bato bazolamba azomona ba oyo baza na loboko surtout soki atali kaka ya Karine etanke Karine asalaka bemission ya kolamba te me biloko Karine alambaka epesaka posa meme ozotala yango ntango ya azolamba ozoka ntsunga bisiko za atali siko Karine po avatala bato mosusu fatala Karine no Karine azosala émission ya kolamba te mais Karine alambaka na ye banda koma poto na Congo pe akolamba ne tomona pe ba image azolamba po na bango tu mutoto mona alamba etangi azalaki na ya Patricia na ndako azalaki na mwana musala ezaka Karine po Karine nde aza na loboko Karine nde ayebolamba mais siko Karine asalelaka biso émission ya kolamba te kaka ba télé réalité na normal mbala moko ekoti pe na cuisine aza kolamba télé réalité na normal azokata soso azochabu azosala boy télé réalité na normal azosalela biso ba crevette donc Karine alambaka biloko alambi biloko epiaka posa na elengi na gu alambi yango kitoko alakisi na image ata bino moko bandeko siko Cristiano Kabeya ye loko nini akolambela biso eleka image oyo ye moko abangaka deja ya Karine modele alambaka ata bino moko bandeko aza na ndenge akozongela na internet te kote cuisine azobanga bato musu balambaka azobanga ne bango te ata baleki ye ayebi ke te bango baza monde mosusu nga monde mosusu mais soki alobi ke nakobanda kolamba ntango akovanda ye moko akanisi nakobanda na nini ntango akokanisa yango boye Karine salambango siko alambango bien donc ye loko akokosala adonke Karine mais Karine pe lokola asalaka ne émission ya kolamba te asalaka nini
asalaka boye la baronne. Modèle muso alambeli tomoni te. Modèle assaisonné biloko toyoki mais tomoni te. Moko tomoni mais tolandi suka nango te. Moko tolandi suka nango mais to comprendre kaka te. Mais tomoni penza banda ko saisonné atie kuna bando loba azongi asali asiso lamba live pe seli biloko ebeli tomoni nyonso danse mais toyebi technique te. Alors ya banga kana ninga kusakana te. Christelle Kabeya abanga kana ninga kusakana te. D'avance soka zwa idée abando lamba na fungoli bino ezaka pona Karine. On a bino vérité. Botala bien. Tangu bango nyonso baza na Congo. Nani bomone bana kolamba? Nani bomona akota na cuisine? Alobi ke non. Le kwa na yambi bino ngamoko bana poto ngamo na kolambela bino. Bana poto ba mama ba couple balandi Karine tina cuisine. Olamba penza tozako ndima te wana Nicolas Mokonzi azo filmer pe. Tangu Karine azo sala loko ozomona vraiment tika. Boka ba témoignage na ba obalia pe non. Balinda na marai mobali nai baleka kuna. Ba papa nani obe bana siti na bon. Na mwasi nai baleka kuna. Bato ebele baleka na ndako ya Karine Mokonzi bana poto balia penza loboko. Kanisa mwana mwasi alemboli sani. Alors bolo babino po batu mususu totalaka bazolamba tomeki yango te mais oya Karine ko na batu bale na nzala esili na kolia pa batu mususu pose ya susu te po biloko batu mususu ezalaka ko olie penza yoka nso tondi mais tango moni biloko neti ya Karine nzala ye mais siko soko le ya Karine atoliaki no muke soko moni ya batu mususu ozolingo tala te obalole longi. Alors Christelle Kabeya Mobutu ayebi yango bandeko naye kotumbula ye te naye kolobela ye wi mais kotumbula ye te cuisine yango alobaka ko akoki eloko te soko akoki ayeba kobima l'échec soko abimi avant les dernières c'est que a gagné kaka Raissa Pindi. Nalobi ko to komone complet. Raissa Pindi abana na kolamba asenga bando akomane oya koma bomona. Sikoyo Christelle Kabeya oyo. Likambo oyo benza aloba salaka te yaka yango ya. Nakobeta yo nakobeta. Wana pa salaka te. Bon. Oya kobeta eza badona bango ya koloba. Bango na ba ma gloglo. Bota la ma gloglo omona zoloba. Akobeta moto lokola Pamela. Pamela shekola koboma ma gloglo. Même bakangie misu. Bakangie maboko. Pamela shekola kobeta ye. Mais ma gloglo so azoloba. Akobeta moto. Kokamwa. Na préféré na yoka. Et ding bakoloba akobeta bakatiere nyonso obabuna en États-Unis. Mais kena yoka magloglo abeta saratola. Non. Au grand jamais. Abeta nene ya kilo. Non. Karine kutu. Karine opeseka coup de tête moko magloglo alongwe France akikuya na Belgique. Bon, tolobela bitumba te. Mais tozolobela Christelle Kabeya Mobutu ayebi ndenge kobanda makambo te ayebi ndenge kosukisa te alingaka diembela donc na Congo pe adiembelaki ndenge kaka fia donc soka mataki makasi bongo na comprendre yango natiaka kate na ebandeli na ye ko nasangisa ye kaka mbala moko na le Kardashian
Donc, tant Karine a joué à fille, à la foule en équipe nationale. Ah, équipe nationale peut bimisi bazozo. Karine Mokonzi a formé bazozo. A pied penza succès na ninga osaganate. Mamae. Bon, Christelle Kabea Mobutu. Yaka kolambela biso elubu. Toujours c'est là. Oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.